Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, Nabana Nabiso. Voilà. Salut. Bonjour. Bonjour, Balandino Soya BBC, Mpoï TV. Bonjour, Nabino. Bonsoir. Ici, Kézomé Bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu, n'allons toujours que non. La grâce de notre Dieu nous suffit. Alors, quota aimé, partager. Ceux qui ont la liboussoum de qu'on a toujours que non. Vous appétez, pour s'abonner et surtout, vous cliquer cloche et à notification. Vous allez toujours à la in lorsque émission Koti. Vous allez payer parmi Batu ou Bazouakaba notification. Voilà. La grande famille, les lots vendredi, le 13 décembre. Alors, bon début à week-end déjà. Bon week-end, pardon. Naba Ndekonyonso. Au Pébazo fêter anniversaire na bango le 13. Pourquoi pas tout souhaiter bango joyeux anniversaire. Na binonyon ceci que les bino partout dans le monde. Voilà. Famille Libota, shalom. Na même bino que juste déjeuner, hein? Déjeuner, voilà. Merci na bande konyonso oyope bazako benga, ba ope bazako soutenir, biso na ba prière. Merci beaucoup. Voilà. Lobi total qui 11e épisode. La maman BBC. Maman BBC Ozawapi. 11e épisode bandé que je vous dis. Nzambe kaka asimba biso mitema. Vous savez la grande famille 11e épisode. Na otu nanan bande ko bokomelanga na ba commentaire. Bokomelanga na ba commentaire s'il vous plaît. Nini eza entre Belleville na Geisho. Parce que ba grimace na Belleville ba osa na Geisho na retrouver ngo louche, na retrouver ngo bizarre, na retrouver ngo ka ndenge mususu. Donc on kokata kozwa indice wana place wana te. C'est quoi le problème? Ba grimace c'est le qui est belé entre Geisho na Belleville. Situation ngo ezani, likambo ngo ezani ni nzambe na ngai. Hein? Et lobi atati rubuza na makambo ebele obombela ngai. Likambo ngo ezani nini entre Geisho na Belleville. Oya timbi déjà place na kominanga na commentaire. Toke siko na ngambu ya Omar na Karine na Tegra. À la fin des comptes, Tegra a dévoilé. Avant Tegra a dévoilé, c'était pas facile pour elle. Docteur abana ko trouver un gros louche. Il y a comme moi nazobe la maladie déjà il y a cancer, il y a anis. Il fallait déjà abandonner le traitement d'ingezalaka toujours, mais bino ba parents bozo boya, soi-disant. Niveau ya kimute mama be ya Karine na Omar ata bino moko. Soki Melina na Marina laba bazoka stratégie wana te ya koloba keno. Soki mama aina mwana mama tikala libanda mwana akota ye moko soki bazwaka stratégie wana te ilozala ndenge nini et Tegra tango baye koya na ye na deuxième tour lokola Marina laba na Melina bazaki basi bayokani ya koloba cœur bakoboya mama akota mwana akota ye moko et voilà place secret et utaki ikenaki kobima. Tegra, elle n'avait plus le choix, elle n'avait plus le choix parce que Bango ba yebisa ke non une fois ce que dévoilé secret
okukufa. Amitali keno aza déjà na maladie ya cancer na anis. C'est aussi la mort. À quoi bon qu'on garder situation? C'est-à-dire que oyebi keno bande kuna simba ki mutu na kriaki lorsque Tegra azoloba siko vérité ya koloba azalaka abusé chaque jour. Chaque jour. Oyebi keno tonga lobi balobi bapesi résultat balobi keno eza cancer. Nga pour moi na cancer ka cancer ngo izo maladie na ya cancer ezaka juste kaka mbala moko ngo wana oyo nani Omar ya bizaka to ndingini nzoka abize ezalaka chaque jour. Chaque jour, il y a chaque jour donc moi na kufaka na ba douleur. Mon Dieu, mon roi. La grande famille atata ngona oyebisa bino nazoka malili na nzoto. Bino bato na bozo continuer toujours na koloba ke non. Po bomoni kaka bazo subela pati ya mikate. Ba osubela pati ya mikate. Ba biloko na toyibi yango tozana no bana mike mama na mikate na ezala ya kisi mama na sala ka boy mama na ke na kozwa mai na ba morgue. Po ba osubela mikate. Bozongeli susu eloko koloba ke non o ba filme ya ngambo ezalaka ba interprétation boza malade bino botika la kaka ndenge boza wana parce que vous savez pourquoi je dis ça bo komate bo réaliser te nini eza na monde lelo bandeko soki bomoni belle vie lelo ayekolakisa biso eloko oyo ya tableau ya papa Omar Tegra azui maladie ya cancer ya anis po Omar ya bizaka ye chaque jour mwana pesi pe précision ya bien alobi chaque jour donc douleur na douleur chaque jour. Il faut moi comme traumatisé. Est-ce que vous pouvez réaliser en gros vous yeba que non lorsque Belleville a la kisi yango je crois na lobaka ngo na ebité soki ka na ba émission ya ba film je sais pas to ya cancer ya anis to ya cancer ya utérus to ya cancer ya ba sein et comme likolo makasi. Ça dit à quoi? To télémina na oya anis parce que ya anis to yebi que non Omar ya bande ko abusé et pas moi. Yango bomona kata ba PD maladie ba bela ka la fin des comptes ezalaka toujours cancer ya anis. Eza interpellation te la grande famille eza interpellation te ba PD maladie na bango ba kufaka nango mingi ezalaka cancer ya anis. Lorsque ba memeli bino filme est-ce que toyeba ki attaque notre ko chité ya koloba ke non Tegra akobela ani nani a cancer anis est-ce que toyeba ki te c'est-à-dire que nos conséquences ya ndenge bazo abuser et que comme mêler maladie à cancer à Nice. Oui, mais qu'on a bangi mokilier. Les lobes au na bana mike, basa na l'hôpital. Moi naza déjà na cancer. Bozo e baté moi na eu cancer wapi. Siko nanu Tegra ya eza nanu ba bizaka na chaque jour parce que ba vanda kanenda kumoko yango to yebi ke no maladie na euti kuna siko na bande comme susu ya basi bande ko na yoka ki chair de poule Omar Andoki bande ko bomoni eloko Omar yazo sala wana
c'est à la haine na Congo na biso, c'est à la haine. Mingi ndenge to oyoka ba député ba businessmen tellement ba okota na bikota kota ba eko interpeller bandeko basi soki bazwaka yo na voix wana tala conséquence osuka na cancer. Ce que tant boya bisa batu keno eza ba film moko ya ba interprétation. Ngai mama BBC, je le confirme et je le dis tout haut ya koloba keno eza limitation et inspiration na bino et boza na somo ya ba film ya belle vie yango bolo ba bongo. Soki ngai bino na loba kutu bongo te na osila mangabe na okeka keno na ke koluka film moko soki wapi na ye na interpréter yango na che batu batali. Bomoni ke no total kana bino ba film bomoni ke no total kana famille na ba voisin ko ba ya koloba ke no eza interprétation no bo joua kana interprétation bo joua kana ko interpréter la grande famille bo aimer bo partager eza kaka somo wana bo koma bozo. Donc bon limate que non Belvia oki kozala na inspiration wana. Bon trouver ngo extraordinaire inspiration ya Poutine. Si vous ole bon ndima ndeko na bino ya mwasi, ole bon ndima ndeko na bino congolaise, aosa la fierté ya mboka na bino, mais bozo kende koloba ke non eza ba interprétation. Nalandi bandeko ndeko moko mwasi alobi ke no eza ba interprétation. J'ai dit nanga moko na bité congolais toza mutema mabe. Po Congo ebonga eza problème. Po biso moko tozo boma mboka biso. Comment se fait-il que non na Congo vous avez une personne avec ce genre dans ce genre d'inspiration pardon. Bo bengango eza interprétation. Mais bo tomboli ya batu mususu ya mboka mususu bo mo ateke no boza ba fujar bo mo ateke no la sorcellerie likolo ya sorcellerie mboka na bino ko tambola ndenge nini mboka na bino ko évoluer ndenge nini lorsque bozanga ko honorer ndeko na bino na musalo azosala. Po bomoni basubeli pat makamwana toza bana mike au moins que non chauffeur aye ko jwa bino te ou encore papa ebisi bino que non je ne serai pas là chauffeur pe azate vous allez faire le pied po bozonga ndako boyebi que non mama wana akalingaka mama na atekaka soki mikate mama na asalaka ba sambusa mama wana atekaka ba muswaki parce que nga penza école nanga primaire na tangi yango na Kisangani ba soki bato Kisangani bazawa na Kisangani bazalaka na bomoni manioko ya pondu manioko bakalinga yango na mafuta mbila babenga yango na Kisangani mole babenga yango mole ya na pilipili. Donc je te dis biloko wana mole wana. Donc toyebi ke non omoni mère wana mère wana balobaka biloko na ye ezalaka bien te mama wana azalaka ndoki mama na tchaka biloko na ba mikate na ye mama na tchaka biloko na ba mole na ye. C'est-à-dire que non nazana mwana muke bozolandela la grande famille je suis encore trop petite histoire na obete la bino. Et biso nyo soto yebi ou ta classe mama na te boso mamikate pa mama wana te boso mamikate pa mama mususu na boso mabo ya koloba keno to yebi na biso maka mususu na ya koloba keno mama wana peut-être azoka mai ya ibembe nda sa la rango mikate to yebi yango ya sikeza te lelo pour te faire réfléchir batu ya koloba keno parfois il faut savoir se taire soki yo kondima musala mutu mususu te to koya pe kolakisa bino keno ya bino peza boye. Aujourd'hui, je suis une femme mariée, mère de 2 enfants.
mais nayebi ke no tango tokola mikate wana te mama na subelaka mikate toyebi yango il y a rien ya sika oyo bokolakisa biso ke non asube eloko te eza limitation c'est comme ça zo rappeler ka bato ngana okelo ba wana eza rappel eza théâtre te eza rappel eza théâtre te eza rappel eza penza rappel somo ya écriture à Poutine et sali bino ke non bobengango eza ba interprétation Yesu kutu mwana ya Nzambe baniyae kaka Poutine yaya tokozana bino wana tina ti tokota la film ya Bellevue tina na Bellevue télévision tina ti so bo kebite to tchel la bino baba na ba fenêtre oboza la calaise la grande famille boyebi ke non 11e épisode Nathalie tableau ya Tegra je plairai surtout si tu es une femme au bout t'as déjà moi peut-être à 14 ans 15 ans 16 ans voire même 17 ans tu auras mal mbala moko oko s'imaginer akoba moi na ngandi basali eboy bota ba niveau. Alors je dis encore merci pour na Poutine pour na révélation oyo makambwana Omar yazo sala eza vraiment à la haine na bakonzi ya mboka ba député ba businessmen ba tebele obaza na ba mbongo ba mona bango eza ya bakisi partout bato bauti ba est bato bauti ba Lubumbashi ba Kinshasa donc au Congo mobimba. Alors les films moko et ko interpeller ba jeune parce que aujourd'hui ceux qui bolobi que non bo kende na hôpital bo kende peut-être na bloc ya bato o bazobela ba cancer. Dites-vous, taux il y a cancer, il y a Nice et comme élevé, et ça les coulous. Pour Nanine, c'est par là maintenant vous allez vite comprendre ce qui se passe. Par là vous allez vite comprendre que non. Lorsque taux il y a cancer, il y a Nice et comme il est coulou, et comme il est vraiment élevé, c'est-à-dire que non, bah abuse ça trop. Siko, celui qui habite tout nana. Pourquoi tôt il y a cancer et Nice c'est comme élevé? Vous allez vite comprendre que non, c'est ça. Ce qui beaucoup de est ça interprétation. Beaucoup de naba hôpitaux et là qu'on a vu Sabino c'est vrai. Ba PD les maladies na bango mais makabango na kufa. Et ça cancer et Nice. Quand on Bellevue a quoi interpeller bino, a quoi révéler bino, bota la ba conséquence ya ba makambo mususu. Tegra ye aza bazo abiser ndé. A aussi on a ba propre volonté na été bazo abiser. C'est-à-dire que non Aziz a écouté que la bango ya cadeau ya ba bébé c'est les mwana, ba maman. Je suis. Ouais, franchement. Si koyo, totala. Mélina, na Marina là-bas. Décision nini bakozwa. Bakosala ndenge nini pona ko sauver Tegra. Kaka ndenge aza déjà na maladie wana. Est-ce que bazo continuer toujours pona ko abiser? Bota kasiata ya yo mwana osalangote. Oh mais non, mon Dieu. Voilà, tokangi parenthèse ya Tegra. Biso tozaki na kanda wana ya koloba que non comment est-ce que azo souffrir au vanda nango kimia.
et toye koyoka sikoyo a dévoilé secret par ba médecin tozela ba médecin ba kozwa décision nini pour na papa Omar parce que eza azo abusé eza viol a viola ka chaque bandeko tozongi siko na tableau nanu ya belle vie na papa Tirbo mama moko abenginga mama famille Libota a révélé nga ele mo boy na vandi pe Bushibe je crois mama pe Rolanda nga ba gros bisous sika oza mama abenginga ebisinga mama BBC namoni bato ebele bazolo bakeno mutu a viola belle vie eza papa Serge. Est-ce que vous êtes sûr que nous avons papa Serge? Dans la lobby maman. Au moins papa Serge lorsque ba besi li solo ya belle vie ndenge ba viola réaction à papa Serge ndé accusé on dirait que non yinda le kawana. Maman BBC olobi eloko moko boya koloba ke non soki eza papa Serge na kati ya ndako wana ekomema isusu mbutu papa Serge a dénoncé toi ko dénoncer te soki a dénoncé sort na ye kozani na kati ya ndako wana ou encore sort ya belle vie kozali isusu nini et pas Tirbo akoloba kino oyebi mobali na yo memeli ngai na ndako mama ebisinga lobi mama BBC papa Serge aza moto viola ki belle vie te natuni nani père abapiti na bi père omoni ndenge nini ya parce que namoni ke non eza Serge te nga nalobaki makambo wana te nga nazotatone nano nga na confirmer te ke non eza papa Serge ami longoli ngai nalobi te ke non eza papa Serge notre maman ayebisinga mama BBC omoni papa Serge lorsque réaction oya salaki wana ça peut être peut-être que non ayebi mutu oyo a viola belle vie ayebi histoire wana et peut-être les a dénoncer a la ki sabango mutu a viola belle vie. Attendons voir. J'aime lorsque je partage na privé na bandeko bazo benganga. J'aime famille Libota nzamba pambola bino. Famille Libota, je vous aime. Boza wana pona ba fertilité te. Je vous aime pour ça. Franchement. Ngape maman na bino, ngape maman BBC na bino. Je suis pas cette personne wana ya ou beninga to banosula ba biloko moko ezanga tina. Non. Moi ça elekate. Soko beninga ba biloko moko ezanga tina. Tamsu na kukata langa phone. J'aime famille Libota lorsque bo benanga to komi ko partager. Ah, maman BBC, t'as la place, oh, maman BBC, t'as la film, oh, maman BBC, ah, maman BBC, t'as la témoignage, n'a likambu, oh, on partage. Et ils ont ça la bien, à Kolobake, non, belle vie, ils ont ça la moussala. Oui, bien, non, maman, Koki, Kozala, n'a raison, à Koloba. Bozo landa la grande famille, bolimbisa numéro nani appelle et kotaki. C'est-à-dire que bande kolobi to silisi 11e épisode ngana papa totala ni kaka na misu to vandi kimia bomoni soki bokiata na église ba prophétiser bino tant ba prophétiser bino et taper penza na makambo bozo traverser nango ou encore étaper ou encore ba fongoli bino ke non likambo bo le kananango bota la source eza boye bo vandi kimia abattu ndebongo 11e épisode ya lobi totikala ki abati na papa totalani kaka atelemi kaka na kimia nyonso makambo ba député bakonzi ya mboka bato bauti na ba este bato bauti na banani nde baosaba makambo na kini na Kongo na biso c'est-à-dire que non belle vie ko révéler biso eloko moko boye leka na mokili
peut-être bo ignoraka. Or c'est grave. Ba innocent pe bazana kati nde bategra. Toke kuna sikoyo Aziza tokolobela e nini. Tokoki pe ko condamner Aziza. Mais na sima wana elle ne savait même pas que no bakoki ko abuser na mwana na ye. Mais leçon eke kuna ya koloba ke no mama a ta place nyonso kolala na selala na mwana na yo bomona kata soso te bandeko. Loba peut-être ka na mwana ngo yo moko atombokelela yo mwana ke ko sala ba vie na ye. Et non pas yo moko zo mono ke dekotika e beaucoup ko kabeli ya ko kabela. Loba peut-être moi bana ngo ya lelo ba koma a kipe na akoma na ye moko na place na zo vanda mais ozangi sa te kopesa ye conseil ata na téléphone ke ya yo moko zui penza ti po place na balia kabie ba mela kabie ba mona mbongo siko tango mwana na kolia komela ba mona mbongo aza bien climatiseur na kati ya ndako ya ofele ba bebisele mwana nzoto ba bebisele mwana Passe, la grande famille. N'habitez ceux qui passent au bino no soboyo kaki ango et tokozala wana ka pona ko soutenir notre maman, notre Poutine et notre naebi kututé ceux na koloba nini. Notre évangéliste en Jésus-Christ. Notre prophétesse. Nzambe a continué à kobomba belle vie. On ne savait même pas toshité na cancer. Boyebi ke no bande kona sexabino. Na kena ki prière, na essaye no ke no toza na prière. Tant on a komi kaka na église boye. Na sala ki erreur na kanga ki connexion te. Na moni ndeko moko akomelinga mama BBC belle vie oyo ekomi cancer à Nice non boza na tangela bino le kwa komela kinga il était bref qu'est-ce qu'on a comprendre quitté boza na tanga aza wapi il est où ah c'est là. Ya akomela kinga Poutine cancer de la Nice. Oh mon Dieu na gangi sko ngai na comprendre quitté. Il est déjà 18h11. Il est déjà bané kota la film nda tindelingama Poutine cancer de la Nice. Oh mon Dieu na gangi sko ngai lobi nini Poutine aza na cancer. Nani alobi naza libanda nini tension écris-moi please et yoka siko natiki zonga otala c'est par là na yaki ko comprendre alobi na filme alobi oui oh nde na yeko zongisa maele yeko zongisa donc na yeko zonga mutu pour moi na kanisa kitango alobi Poutine cancer na kanisa que no bakangi Poutine na cancer à Nice donc je ne savais même pas donc il désaki même pas que non. Donc na suka ki mayele tango eko yebisanga kaka na yebise film ce ko a préciser ki ngai te ce qui est intégra ce qui est qui belle vie bande ko na kangi connexion na sisi prière na zongi mbangu na ndako nzoka ezande te granda za na cancer à Nice pas si peu mawa voilà na kangi na no parenthèse ango na lekisi kutu 20 minutes toko tasiko na lisolo o na memela kibino je crois bomoni titre nanga bomoni pe photo ya miniature nanga bolanda Here's what medical aid companies don't want. Sokola kingai mobile nanga RNF sokola kingai. Seri
mata bisou. Ya gola minu. Al chance moura. Tili solo ya poto sili na latimi moura. Bozela nacha, bozela. Bolanda. Obimisa ba kangae. Kangaye a excité Kabatu contre la première dame. Bon, Kangaye na Kishasa non raté été. Non raté été. Alors boke bananga. Bolanda. Boke bananga na poto boke bananga. J'ai des preuves oyo à ça la réunion à benga Kabatu. On a déstabilisé maman Denise Nyagero Tshisekedi leader na bino ya bakuti wana. Ya bosi contenté na maboke nga lire na YouTube te. Nga lire na ni na TikTok kuna yango te. Minu na ngo epola o eza na mobile na ngota. Minu na mi balé pola ta. Mais j'ai tous les 32 dents dans ma bouche. Il y a benga belle vie patronne. Hein? Pona nini bozolinga bo embrouiller batu. Bolingi bo mener batu na bateau na bino. En fait, ngande na zaboye. Soki kaka na yoki su kombo na ngana ba bêtise na bino. Ya batu ma boke. Na ko mema leader na bino na terrain politique. Ayebi nda ça ba réunion. Ayebi na kabola batu afesh pour déstabiliser maman Denise Nyakero. Ke batu ba kene pas maman Denise te. Batu ba fréquenter maman Denise te. Ayebi makambo sala. Lelo oyo na lingi bo tchaka ba film na bino nde na streaming. Po total soki ebeta combien de vues? Total soki ebeta combien de fois bino bal yo bobeta tolo leader na biso sa mobile mundelo na ndako neza na photo moi ya première dame. Ya ancien première dame photo no ezate. Ba pesie boy mukala. Mindelo batanga classe te wana. Hein? Yaya, respecter les femmes des autres. Na finga qui malikate na pesa qui est conseil. Ceux qui vont conseil on les ambe ekal la boka. Boya na prince te. Na Jonathan na prince na anana tom na yaka mabe na R9 na yaka mabe. Na oya na modèle tout na ibo la TikTok na ibo la YouTube na koya. Minu na nga oye pola oyo ko. To ko déterrer mobali no a musicien a kufa wana. Mon veuve non lavé. Moi, je suis à Koufela Mobali, je suis à été na famille Mobali. Il y a un film à moi, Nanga. Il y a un film à moi, Nanga. Ce qui est belle vie, ce qui est bien soutenu à moi, Nanga, na boya ngote grâce mbisi, yo zotala, yo mto au pesanga numéro à belle vie. Grâce mbisi, yo zotala makambo na misu. Grâce mbisi, yo yebi makambo te que no belle vie soutenu à prince, à pesaka mbongo ba 1000 et quelques va voter prince. Grâce mbisi, yo yebi ngote. Hein? Témoin n'a grâce mise n'a ça na makamna ba témoin ngalo ba makamna tu vas trouver lourté ba déséquilibré mais non quand tu vas sur internet tu vas voir naka moi je passais de ça je me suis passé de ça hein. Je vous dis moi je me suis passé de ça là je suis pas fâché je parle normalement et je vous dis que moi je suis ici en Europe pas pour chercher un mari non j'ai un mari j'ai des enfants j'ai un mari reconnu par tout le monde nga mobali na nga ba yebi biso sala to sala challenge mibali na bino bal yo bobeta tolo leader na biso sa mobile mundelo na ndako neza na photo moi ya première dame ya ancien première dame photo no ezate ba pesie boy mukala mindelo batanga classe te wana hein yaya respecter les femmes des autres na finga qui malikate na pesa qui est conseil ceux qui vont conseil sur internet mobali no a musicien a kufa wana mon veuve non lavé. Moi, je suis à Koufela Mobali, je suis à été na famille Mobali. Il y a un film à moi, Nanga. Il y a un film à moi, Nanga. Ce qui est belle vie, ce qui est bien soutenu à moi, Nanga. Bandeko, Bozolanda, vous savez pourquoi Nache est à Poyo? Et ça sonne, hein? Et ça sonne makasi. Baya ko rappeler maman Bino, VV Oba Sokola été. Bokimi Karine Mokonzi. Bokanisi keno manike pende bokoleka. Po biloko déjà manike abimisi. Fort possible bolalite hein. Je crois peut-être que non maman binoka ndenge benga ki bino abi que non bocha na sena Karine. Je crois benga ki pe bino na butwa lelo ya koloba que non bocha na se pona manike. Babiloko manike abimisi. Bandeko, sorry, pardon. Au sentir que non,
a fondé Likambouté. A fondé Likambouté. Parce que Likambu, ce qu'on a fondé, que non, muto azolo bazo tatone. Bon, moni ndeko tendresse abimaka pona kwa koloba kokanga Karine okuta, soit disant que non, Belleville abenga ka eboy. Bon, moni ndenge abanaye ko sala, abanaye ko loba. Nazwaki déjà ba indice koloba que non, oya format ki neka ayeka ko beta lisolo pona olongola bale. Mais ce botali manike ndenge azoloba ebi makaka mbala moko ya koloba que non, ayebi histoire. Ayebi histoire ya sila bien. Ermokobo sila na boboni netinga mama BBC. Je n'aime pas. Il y a lorsque tu as la moussala toi bana obimisa mama kamwa ba vie abatu. Non. Nga moi ça me gêne de faire ça. Parce que ndeko yo ozotala nga ozana passé na yo. Nga pe a nazo sala moussala nanga a nazana passé nanga. Vo pe manike tango azawana pe azana passé na ye. Mais bo pousser ye na suka aya ko bimisa babiloko o il fallait même pas bimisa. Donc bo pousser manike aya ko bimisa babiloko moko oyo eza ya ko bimisa te parce que azala nango ayebi yango. Siko soki boko continuer botaka ndenge ba yebisi bino. Nzoka sila aza camarade ya Kisinjora. Kisinjora aza déjà plus de 50 ans. Et loko esala ke non si la uka ezaka ke non parce que aza mutu soki mukuse na mona nanga ete nzoto wana ya mike ndebo uchai na cadre na lignée peut-être aza mwana muke non aza mwana muke te irsil pechang aza leki ya sila Belleville n'en parlons même pas parce que Belleville a appelé qui et pas irsil. Belleville a l'équipé pas ici parce que ici la zone on a 80. Belleville a l'équipé et pas Irsil. Potango ayana Simba à kota Simba abenga ba Irsil ba yaya. Siko Irsil a l'équipé et pas Sila. Est-ce que eza important to que pas itozonga na ye kaka awa na bandi koloba Sila ajina yo boy Sila obimakana boy Sila boy Sila boy Sila boy non. Ce qui est comme bima ndenge bimi boy pas maniqué. Mais et interpeller bino les abakwiti. Et interpeller bino. Monopole bino bo kanisa ke no bozana monopole ya ko dénigrer batu ya ko kitisa batu. Na ebisaka bino ke non bo kanisa te ke no bozaba yanke. Parce que ça na mutu moko ko bima Karine ye wana bima kia wana zo répéter na ko CCPT ko répéter ango. Makambo Karine silika boye. Mais babiloko Karine abima ki abimisa ki na munoko neza ki vraiment babiloko moko ke non ezali kamuto ke nango tati janvier février ya matière bino bo yebo lobby ye pa ye a lobby. So comment est-ce que tant ou Karine e ko loba bo meki ko ya ko sa nesi ko longola yango me boya ki na faux version ya ke non bo bimi ya lokuta bo bimi si lokuta. Mais ba eko lakisa bino ke non bino mo bozongi na sima bobite awa biloko Karine alobaki eza ya solo soki biso to koya to loba to balola yango ba preuve eza to silama nde loko bo silamaki. La grande famille beau aimer beau partager s'il vous plaît. Beau aimer beau partager. Nga eze sengo na ngate. Ya koya kopesa ba précision wana ya koloba ke non camarade Kisinjora azana plus de 50 ans ba biloko wana non. C'est parce que bino les abakwitu bozo kende nango mabe makasi. Yango na lobaka bo respectaka leader na bino te bolingaka pe leader na bino te. Pour ceux qui vont venir ko linga leader na bino, bozali batu moko ya ko protéger ye. Mais nga o mama BBC na protégera Irsil na ceux qui Irsil na protégera na Irsil lango na Poutine na protégera Poutine na niveau moko pas comme possible.
nga ta mutu alandinga ta famille mulibota moko alandinga na privé mama BBC tala nanu boye tala balobi boye na zwa temps ya kosola na mutu na fona bi tala boye na okota pe na histoire o ya kotite mais na ko faire voir hier et puis na bi omoni pourquoi eke boye pona boye na o protéger kaka Poutine tala ba o babenga nga na ba privé bayebi parce que nebi no bokena kotambola tambola na boyoki mama BBC toyoki boye tala mama BBC na kosala pe ki Kongo sana yo te na privé akoloba ya solo belle vie yango non na kosala ngo te nazalaka souple nazala pe gentil na yebi déjà façon yo yelinga mais nga il faut kaka jusqu'au preuve du contraire kaka na ko protéger produit nanga ezala na yebaka vérité te na zawana na kaka pona ko protéger yoko ya peut-être na niveau na ndenge moko boya keno o informer mama BBC pe ayebi yango to ndenge nini to solola to sa ki Kongo sa ekolekate et pas nangi elekate et pas nangi elekate batu ba benga mama BBC beaucoup qui témoigner na ba commentaire. Beaucoup témoigner dans les commentaires. Non, qui jamais. Ndo balobaka amour vrai. Siko bato musu bakokaka te. Ata mabe ya muninga, bovandaka na ye boliaka na olingaka. To tu dis que na olingaka ye mais oza na kwe moko zolia ye. Nde bato nanga linga te na vinanga. Po erosala nga soni famille libota bobengi nga peut-être mama BBC toyeki kuna boye po na Poutine nga pe na koti na bena yo mba moko orozwa nga pe na za soko za mutu amayele okoloba mama BBC za vrai te et pas belle vie ozwa nga pe mama mama BBC za vrai te et la majorité ya bato o babenga mama BBC na privé nazong sa utale za boyete botika bomoni na minute za boye na protéger ka toujours produit nanga tango bakomi ko yako yebisa biso ba makambo ba kisi njora bango baza bato ba makambo ba musicien kuna bakomi ko yako yebisa biso kisi njora bayebali déjà na basila wana baza soki pendenge nini yebika bango est-ce que les abakuiti soit disant ba fan ya mama bino baza besoin koyoka ba bêtise oyo eza ridicule exemple na oki kopesa biso na oki opesa bino lorsque boya wana ba audio bino moko bo monter ya makambo ya belle vie soit disant que no azwaka mikuwa na ba fête ceux qui fête esili e boye akopéraka. Bandeko, moi personnellement, maman BBC, j'étais abattu à un niveau moko pas comme possible. Et ce qui beaucoup ti ba botali na tana ba vidéo nanga, na ba émission nanga, botali ba moi wana, na sala kata émission mon côté sur ça pour na quoi intervenir. Mais j'avais essayé juste de la kobenga kin. Babi non. To landeli zo kezaki audio moko ba montaki yango. Malgré to yebaki keno ezaki audio moko ba montaki yango to yaki pete pona kwa ko démentir ya koloba keno boye bato babane ko benga nga na privé na yebsaki bango te eza audio moko monté nyonso wana eza kaka nani campagne na bango ya déstabilisation na bato babenga kanga mama BBC na période na ya audio na ebimaka na baneka ko yebisa bango te eza audio ba monté eza campagne ya déstabilisation mais na salela kango analyse te na vanaka nanga kima mais j'étais abattu parce que je suis pas prête ou encore je suis pas là pour na koyoka bêtise songolo pakala na kombo belle vie non yango bomona tangu garçon oyo
il y a service traiteur abima yemo ko sala émission aye koloba tala boye ba benga ki ngai ba yebsinga ke no ba proposer ngambongo boye na sala bango audio na loba boye Belleville boye na fête ya popine ke non Belleville atin ayebsa ki ngana bombele ba miku boye bo mona ki ndenge mama bébé sa yake na bimisa ki misisa na bimisa ki penza misisa. Pourquoi na oloba boye? Na oloba boye pona bomoni bino baleza bakwiti boza ba vrete bolingi mama abino te soit des afan na bino na bolingi ete bolingi ete bomoni Belleville kaka ndenge bokanga makambo a lokuta boye nango sur les réseaux sociaux et ça là quand même pas 2 mois 3 mois au moni peut pas vérité bimi et baluki 6 et baluki 9 et baluki 6. Si quand on manike abimi boy na ba précision ya boy après aye alati soki sapato ya ndenge nini wana amemisa ki moko boy ya osala matalana koto bazwa ko benge veve ba sokola ete bo mona te ke no eza propreté bandeko tozala kabiso nyonso na ba passé o peut-être yo ko linga te ba beta nani passé na yo ba beta lisolo passé na yo. Parce que bino bozo pousser ba ya ko beta lisolo ya passé ya mama abino. Ça prouve automatiquement que no boza wana te pona yango. Boza wana te pona ye. Boza wana te pona ye. Namoni batindela kinga lisusu atango. Batindela kinga lisusu je crois na yango yo. Et la photo moko boy balobi ah bon les gens nango pe nécessaire tena lubango parce que ce sont des histoires les kanango sur les réseaux sociaux ka hein na komba Belleville et voilà. Les gens nango important pété. Lelo ah tant ba komi ko beta la ba kisinjora na ba kisinjora. Kisinjora na déjà za kutu na ba koko. Hein? Kisinjora za la déjà na ba koko. Bana na ba bota. Si Kisinjora master ya sila. Est-ce que c'est important biso to yebango? OK bon tolongwa na biso famille di bota tolongwa. C'est important peut-être bino famille bino ba kuti boye ba masolo wana. Et puis boye bango na cadre nini? Na cadre ya ba yende ko poata mama bino. Bon moi na eza salité. Bon ma te ke no eza buzoba. Bon longo la likambo te boya ko répondre kaka nani c'est qui maniqué. Boya ko répondre maniqué. Loko bo zappé Karine. Bo répondre maniqué parce que ngai maloba maniqué oh na ba ndoko ya kaka na osala ngo analyse na matisa bino tension boya ka ko répondre maniqué. Pourquoi ko rappeler bino ndenge mama bino bo ma babilo ko moko bo ngamo na oyo kango na mutema pasi ko loba yango ke no veuve ba sokola te. Je na se gêner na nous tant que mutu na se gêner. Bo mona keno bo sala musala boza pembeni ya mutu bozo protéger ete yango puti na sala ka bia bino nyonso na boza pembeni bokende manika lobini batu nyonso basalela ye bazaka ba PD. Est-ce que toza na besoin ko yoka ba biloko wana bande c'est grave hein Kilima Kambo Mokilima Kambo. On a poisa. Et puis tu déterrer mon balino à musicien à Koufawana. Bako déterrer. Veuve non lavé. Moi je suis à Koufela mon bali ba soukola été na famille mon bali. Il y a ko finga moi nananga. Yo tina ba finga moi nananga. So na so ki Belleville so me via soutenir moi nanga na boya ngote grâce mbizi. Yo zo tala yo mto o pesa nga numéro à Belleville. Grâce mbizi zo tala makambo na misu. Grâce Mbizi, yo yebi makambo te que no Belleville soutenir prince a pesa ka mbongo ba 1000 et quelques va voter prince. Grâce Mbizi yo yebi yango te. Hein? Témoin na grâce Mbizi nga sala makambo na ba témoin nga lo ba makambo ti ba trouba lourté, ba déséquilibré. Mais non quand tu sur internet pour va soinaka. Moi je passais de ça, je me suis passé de ça. Hein? Je vous dis moi je me suis passé de ça. Là je suis pas fâché, je parle normalement.
Et je vous dis que moi, je suis ici en Europe pas pour chercher un mari. Non. Non, j'ai un mari. Parce que bon, on a ba mususu, eh. Bon, luka ba guerre na batu mususu. Batu loko ba manikete. Bon, on ba guerre oyo. Bon, on ba biloko mususu ito luka kala ba vie, eh. Bon, tala ape mutu ango nini ona lingina agressé. Mutu ango nini na lingina luka na ye grando. Luka problème na mutu mususu nanite, manikete. Il n'est pas coupé la musicien, mais à bon ça ni nanu yaye, mais aye ko rappeler bino. C'est-à-dire que non, ezala batu mususu bo luka na bango randoté. Mais ezala batu mususu bo luka na bango randoté, je vous dis vrai. Quand nenge bo silamaki et pas Karine, et c'est aussi à ko silama parce que toza pe wana te poto bana ko yoka ba bêtise wana bo lu ba wana. Peut-être biso famille libota ya to ko sepela to yoka parce que ça devient des trois avec vous. Mais je ne pense pas que nous vous les abakouis tibo za na boyo ka bendenge ba o humilier maman bino ya ko ba que no veuve o ba sokolaté voilà. Bino bokazi soki boya ko rappeler manike yo po ku faire la musicien boy ba sokola yo te boy. Et ne n'est pas maniqué. Pour nini botaka maniqué. Matali bino hein. Je crois peut-être que non. Quand nenge biso nyonso to apprendre que non, si là, aza camarade à Kisinjora, bino pe bozaki pe informer ka lobi wana que non, si là aza camarade à Kisinjora. Bosunga yes. Ngana otuna, bino boza esalaka bino bien. Yaba bimisa ba secret ba bimisa ba biloko ne ba bimisi ya mama bino esala bino bien nga biloko nyonso buzobe yaka na komba belvi na ndenge mabe same esala kanga pasi na sepela kana ngote alors yango tata on yaka na saka be mission na nga na protéger peut-être pour ceux qui nga na ye na lobby eloko moko ya mabe ozo za pe matière bino boyoka ta ke non bato ba mama bebe sana zwaki yango bozwi matière na nga bokebo mimi mama bebe c'est non na vérifier kana contrôler ka munoko na nga na ebi ke non na obima déjà image à belle vie il faut la protéger mais biso to zwaki belé ya bino bilobela na bino bobimisa ka paka obino bobimia na déjà botandi déjà mama abino to ye totala to décortiquer ngo botala bo étaler mama abino bota C'est pour vous dire que non, vous n'êtes pas vrai, Pembeni Mama Binouana. Vous n'êtes pas vrai. Boza vérité. On a poids ça. Et puis, tu as terré mon balino en musicien à Koufawana. Mon veuve non lavé. Moi, je suis à Koufela, mon bali, soukola été na famille, mon bali. Il y a un finga moi, nananga. Yo tina ba doit finga mwana nanga so na ko so ke belle vie sikoyo ndenge ba secret komi ko bima ya soi disant que non asala ka ba campagne ba déstabiliser maman première dame na biso eza maman Denise au moins que non eza propreté eza ya solo eza ya lokuta déjà ebimi na munoko wa maniqué maman bino ko bima nani sikoyo na Congo wana bon moi que non caché na yezo kende déjà mabe tango ba kotise alobia ko meme na terrain politique bon on a déjà betiana ya koloba ke non asala ka ba réunion ba déstabiliser maman Denise pona ndenge ya koma mto mama Olive bon moi que non image ya star na bino za ndenge ni na mboka Kobanga poye kutu to melele mbondo te poye aboma relation ya zakuna aza muto ba intérêt ya muto ba intérêt so siko na lobika na zwaka eloko wana ya maniki alobi ya terrain ya politique wana na ina vandisi yango penza na bina betango penza mama na émission awawa ekotale mape mama bino pe déjà na osala ngo kala te poya ga aboma relation mais musane ko finga batina mibali na bango mobali nanga to abato mobali nanga biso to abato ki to makam nyonso ko finga rabat mais bobo sanake batu nyonso
nyonso baza na abakwiti baza na abakwiti so totali bien des fois batondi kuna bale point bakune bi kati nga nalobai na malika nalobai na bino nalobai na malika ta mama bango kufana tshela cotisation malika ta maso ba problème to sala wana ngam na fula malika zo fana pas Joseph le Kardashian j'étais là est-ce que nalobai na bino abakwiti nalobai na bino e bolango amabe bolango amabe bon to kutantikali na balangwaka mabe bobimaka kaka bokanisi keno bozwa nde kobongisa nzoka bozwa kobebisa mandoki ekozongela nde mama abino. C'est malheureux, hein? C'est vraiment malheureux. Alors la grande famille nakomi nanga na suka nakomi ko chiter bo aimer bo partager na pourquoi to kuta na isusu pour na 12e épisode to éviter ce qui aussi la lelo to éviter to keka ko yeba isusu ba sorango ya makabango ndenge ezokende bo komelana nunga kuna gesho na mama eza nini. Bisous là-bas. Bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.